à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Parce Mike Kalamba yoza musala nzambe. Mais pourquoi yokoki koloba ke banda kala wana tango papa Dakumuda zaki en vie les qualités pour ça l'émission, ça la droit de réponse. Et puis pasteur Mike Kalamba ya za conscient que mambo azolo beza bongote. Dakumuda, ndeko Dakumuda, quand tu dis ça, tango oloba yango, peut-être pour une longue émission. Mais dans ton cœur, na motema non. Oyebite kozokosa. Pasteur Mike Kalamba ya za conscient que mambo azolo beza bongote. Aza conscient que bakuta na pasteur Dakumuda et puis akutana na basala na ba musicien ya mo debenga ba musicien ya mokipo ba yemba ba musicien chrétien te. Akutana pe na ba musicien ba artiste na biso ebele. Abina za makambo ebele. Papa na biso Dakumuda so na mama Serambo na koki koloba ngo te na télévision. Ah bon? Na ko sepela famille na ye baya koluka ngai na pesa bango message pe papa Dakumuda akufi te ke pona ezaki santé dérangée ki malade ezalaki enzamba sali ke azwa mosali na ye elelo so mosali na akufi te banda kolobebele bele te po biso to yaki mabele to ozonga mabele na vanda na kofi pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? naza na TV na olo mambo pasteur Mike Kalamba akuta na papa na biso Dakumuda akuta la pena ka papa na biso Dakumuda akuta pena ba musicien ebele alors to wanga na raté boza bimemi te et koza beaucoup de personnes moi senga na ki bo pesa na mbote bo solola siko yo le kana te po wanga na po anike nga na solola na ete jamais na mona na ete Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Il y a Congo Liziba Télévision, vous avez Béli à Rota Labiso partout dans le monde. À travers les commentaires et puis appel Nabino, ça a vraiment plaisir à trouver. Vraiment, encore une fois, bon année à Bino, abonné à Biso, vous avez Nabiso en 2024, vous avez Kiwana pour Nabino, pour Sabino, bonne humeur à travers l'invité Nabiso. Donc, continuez sur 2025, celui qui est année la bénédiction, vous a toujours béni. Et puis, l'émission Nabiso et Robert Sabino à côté. C'est pour cela, j'ai une grâce, Yarobandani, Yakouyamba, prophétesse Sierra Mboyo, Owapi, Aza médium, Owapi, Aza maîtresse spirituelle, Owapi, à traiter comme Belé. Aza vraiment, Belé, on c'est une chance, Yakouyamba, après plusieurs émissions ratées. 2025, vraiment, on a grâce à et puis on va parler de l'actualité. Médium, ça veut dire à Solarana Baoui. Depuis l'actualité, on va parler. On va parler, mesdames et messieurs, vraiment ma question belé to retourner. Mais tu moi petite histoire, comment elle était devenue prophétesse, comment médium, comment parce que je vous rappelle le solo qui a couffé la mouka. Est-ce que c'est vrai? Tu as katinaé, tu vas recevoir vraiment ma camion sur la. C'est moi votre humble serviteur Diego les millions. J'ai un réel plaisir aux aliboutions pour nous informer. Merci. Na moza derrière la caméra, pourquoi pas Jérémy, toute équipe il y a Congo Liziba vous aura toujours on a pour la lumière bien. Et puis bon séjour à toi les que tu parles dans mobile mais pourquoi pas merci na maman Jackie des colonnes depuis Allemagne on a toujours pour sponsoriser l'émission au Mozino parce que tout le bateau on sait que les gens disent tout pourquoi pas pour qu'à fils ba bote belé sikoza voilà ceux qui Mozart ça même langage na fou na plateau na côté la prophétesse Sierra Mboyo que je dis bonjour et bienvenue maman bonjour na peuple dédié na bana nzambe nyonso obozi libakwa kwa na biso na 2025 oyo nouvelle année 2025 nzamba lola salongolo na kombo na Jésus Christ. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, comprenez, tous en a prophétesse, on va parler beaucoup de choses de cette émission, mais donc il est malé parce que qui ça vraiment ébélé à retourner et puis qui a réalisation et qu'on début ce poteau mais qu'on va questionner en soi. Maman c'est Ramboyo, première fois sur mon yo, maman sur mon bio déjà, na batuna ba bioté. Merci beaucoup papa Diego, maman Sierra Mboyo non c'est la vato kota non ne bande la histoire maman Sierra Mboyo qui est maman Sierra zanani togumba mitu na biso tokumisa nzambe oya bateli biso ebele ba kufi menzambe na bateli ngana oti lelo na 2025 tokangi misto bondeli éternel Dieu tout puissant de très de miséricorde Dieu nzambe na mawa mokonzi na milimo nyonso mokota za lokola yo Kolo topesi yo merci lolengo bateli biso 2024 ebele basili kokufa ebele ba fêter les 25 mais les 26 à côté en côté mais au bateli biso opesi biso souffre de vie kino lelo okotisi biso nouvelle année 2025 tike tende konyo so azalaki de ba difficulté o azalaki de ba problème na 2024 année 2025 ezala nia réussite ya vie na ye
ezala année ya bénédiction, ezala année ya prospérité. Kolopango sabana na oma ya misu pesa bango esengo na 2025 oyo. Na recommandé émission oyo toko tourner lelo entre tes mains saintes. Maïnyo soto kolobela na émission à lelo. Tikete molimo santu na yo a diriger pe ya kamba biso. Uya nyonso o ezali ya yo te ezala mosika na kombo na Yesu Christu to bondeli bongo tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as béni. Merci Seigneur Jésus-Christ na ndeko nyonso azuli bakwa kolanda biso. Merci Papa Diego na ko répondre question au tuninga Mama Seramboyo azanani Mama Seramboyo azali prophétesse Seramboyo bamisu babenganga médium bamisu babenganga femme spirituelle misu babenganga maîtresse spirituelle. Mama Seramboyo akufaka na 2013. Mama Seramboyo koni esalaki Mama Seramboyo akufaka tango to bandai ko tambola na bo jeunesse nyonso tout moi loyenge ezalaki malgré bandai ko pesa ba prophétie ke okozala musali na Nzambe mais to bandai ko mona ngoka bongo. Mama Seramboyo alongolaka zemi moko na 2013. Alors zemi wana est compliqué ka etango zemi wana est compliqué bake ba métier pour ba intervenir métier ba ki ko sala ba opération mais balobaki fallait bakata ba trompe pona eza malamu na ebite soki pe to kota mo ba photo au régime au balancer ba kota pe ba photo Mama Sera longola zema mapasa moko abimi moko compliqué to kota pe photo ya mona moko atikala wana. Alors tant Mama Seramboyo ba ko kata ba trompe balobi fo ba kata ba trompe esi apolaki basalaki opéotronique ba kisa milaki esalaki mabe kata ebimisaki mwana ndambu na crétage mwana moko abimi mwana moko katanaki mike. Alors na kati opération wana nde esika esalaki Mama Seramboyo bakata ba trompe ya obota lisute mais Nzambe na bolingo na ye yango na yebisaka batu bandeko nyonso ozolanda ngai baminganga bayebisaka ke yo kobota lisute baminganga bayebisaka ke yo kosimbaka lisusu mwana na vie na yo te yebaki mokonzi na badokter nyonso se Yoshua Masia elelo Nzambe asali Mama Seramboyo ngolu. Mama Seramboyo aboti bana misatu par la grâce de Dieu. Mama Seramboyo akomi na bana 4 na ngolu ya Nzambe oyo esika baminga balobaki tote point awa esimba lisute mais Nzambe wana abotisi ba trompe ya sika asali ngolu na kombo na Yesu Kristo. Donc Mama Seramboyo akufaki alamuki. Après kokufa ya Mama Seramboyo tango basisi opération au place basalaki na hôpital ba Maser na Kingabwa bato bayebi Kingabwa côté à Point Chaud. Et après bayaki ko transférer biso na Saint-Joseph. Tant to komi na Saint-Joseph na salaki 7 jours na kati ya coma na bandai ko lamuka te nazo ke loko moko te donc na kati ya coma wana na 7e jour nde ba médecin bayaki ko annoncer na famille ya Mama Seramboyo ke Mama Seramboyo azesu na bomo ite Mama Seramboyo akufi. Et tango batu bazolela parce que naza monu na boka ni pa bakoko na nga papa na mama esi bakabwana nga na boka mi epa ya koko na nga oya boti mama. Et tango bazolela Mama Seramboyo akufi Mama Seramboyo azesu te na quartier batu babandai kolela passe ezalaki makasi po epa na biso eza na 15e rue mais hôpital ezalaki pe na Saint-Joseph eza na entre 14e na 15e rue. Alors tant bazolela nga na moni esprit nanga ebimi na kati ya nzoto. Ebimi na kati ya nzoto avant nanu esprit na kati ya nzoto na moni ba ange ba esprit moko mibale ye place o nga nazalaki na kati ya salle bazipiki nga déjà drap parce que na kufaki. Alors ba esprit wana bazalaki un peu sombre et bandai komisa makila na misu elongi na bango ezalaki lokola batu balati ba manche babandi koyebisanga balobi yo otambolaki malamu te na mokili babandi kotalisanga bamabe oyo nga na bandai kosala ndi na bandai kolongola bazemi nde na bandai kolongolisa baninga bazemi soki muninga moko aza na zemi nga ifonaki osombele kisi to bandai koparticipe na bamasumu ya bato ebele na bana mibali so mosi na akomi na zemi oya na epa na ngai wana kuza na 6e ya kaka osala biochimie apoma déjà comme médecin olongola bato bazemi oui tozalaki déjà na pharmacie omona okende osombi bakisi oyo opesi moto alongoli pese melongwe. Alors masumu wana nyonso tu yo moto ozolandanga oparticipa na masumu ya bato okenda kotika moto na pharmacie asomba kisi po alongola zemi okenda kotika moto na hôpital po akende kolongola zemi yo monaki ke ozo ede yo bimisa mbongo no
oyebi secret moko ya sala ya mabe yo bomba yango yebaki o participer na kati ya lisumu wana soki o confesser te osengi ma na nzambe na vie na yo te yango moni bato ebele ba vie na bango ezosimba te parce que il y a des secrets oyo basala me babomba yango comme caché yango ekotisa efongola porte na kati ya vie na yo lelo makambo esimba esu te lelo mabala ezoya te lelo makambo ebele koma na bacomplication spirituelle na vie na yo. Alors tango baye kozwa ngai bandi koyebisa ngai yo tambolaki malamu te na mokili babandi siko kotalisa ngai bavideo oyo tobande kozala na baboîte de nuit na bacamarade na ngai boza na maki bookima klasi wana baange mbalaki baesprit wana ya mabe eyaki bayebisi ngai wana place okende te biso nde toyebi tobandi toye kozwa bazalaki epesama loka bato balati loka bamoske mpena nde tomonaka. Alors na bandi olela nayebisi bango na okende na bino te bakende na biso mpo otambola malamu te na mokili oyo olonaki na mokili oyo yango ozobuka yokalisi nkombo oyo ozobenga mpona nde obenga nzambe pardon nzambe sauvenga nzambe elimbisanga bayebisi ngai yokanisi nkombo oyo ozobelela wana ekoya kosauve yo na makambo oyo bande kosala. Alors nzambe lokwa azalaki nzambe ya mawa nayebisi bango na okende na bino te bango namoni esprit na nga ebimi na kati ya nzoto na kati hôpital namoni nzoto na nge elali bato baolela na te siko namoni na fenêtre ezalaki polele namoni bandeko na nga bazolela bato bazolela na kati hôpital mpona aza mwana moko boye nde baloba bana maboko mpe bakoko barespecta bato te wana nga namona yango eza lokuta mpona aza mwana moko na quartier bato bande olinganga mingi mais bande ocomprendre te ke oyo bato bakolaka balaka mwa silence boyeba makambo nde eza mwa pasi oui na nde okola bongo. Alors ntango esalami bongo naye komona bamoko na ntango kaka tangi komona bi nzambe pardon yesu sauve ngai namoni nzambe sauve ngai namoni bamoko baesprit wana etai lokwa do so tangi komona nzambe eza na puissance koleka omona esai lokwa bakaki ezobeta na kati ya chambre nazalaki nga na bango. Après naye komona baange jusqu'au mibale babimi bazalaki na mapapu esprit wana mibale na baange wana mpe mibale. Alors baange wana baange bayaki bayebisi baesprit wana ke bon na droit ok na ete nzambe tata na biso na likolo atindi biso to ya kozwa ye soka batani koma nzambe tata na biso na likolo yango place na comprendre ke koma nzambe eza na présence ya baesprit nyonso tout so batangi koma nzambe baesprit wana esa lokwa bakake nde ezobeta baesprit wana baye kodisparaître bakei siko namoni baange baye kozwanga etango tobimi na baange bayebisi ngai ke yo otambola malamu te na mokili osalaki mabe moni bato baye kozwa efaki baye kozwa parce que babande kosala sui bande kopointe nyonso oyo bande kosala ya mabe na mokili mais nzambe tata na biso na likolo na tilo to ya kozwa o. Alors babimi nanga tokomi na porte ya tant tobimi na kati ya couleur oyo tozalaki na salle dirigeante esika basala yanga opération pendant nazalaki na koma na tobimi place wana tokomi siko na couloir namoni bagrande sœur baolela tokomi ti libanda ya porte na kati hôpital mais libanda nango touti siko na basale tobimi na couloir ti libanda va tokoma na porte ya libanda namoni bagrande sœur nanga bazalaki wana baolela namoni bato ya quartier baolela naobela grande sœur nanga naosimba ye me naokosimba ye te naobelela ya nanena na tala ngai yo naomona bino bato nyonso na ndaobelela bande koyokanga te papa Diego. Alors toye kobima na baange wana tokomi juste na porte na biso ya nini to disparaître tokomi juste kaka na porte ya Saint Joseph to disparaître na baange wana. Alors tant to disparaître na bango tant déjà na spirituellement na komai komona tant to bima na bango na porte na moni besprit ya bato ebele bakufa place wana na prince ezotambola. Alors bato bandi kokende na bango yango il faut na mokili oyo papa Diego toyeba kosala bolamu ezalaka soki osali mabe na mokili oyo conscience nio te soki makambo nasalaki to nasalaka yango ezalaki mabe il faut confesser mpe osenga basala nzambe babondela mpona mpo ozala libéré na kati ntango tozotambola na baange wana tomoni babarrière wana okoki koexplike ndenge nini nde tokendaka bakongo tomonaka bapayage ezalaka. Alors soki babarrière oyo ngai na bandeki komona ezalaki na 3 barrières oyo tolekaki. Première barrière ezalaki na basoda oyo ngai namonaki ezalaki bapolisier na biso te namonaki omoni ndenge tomona film ya Jésus oyo elekaka na TV ya bamindele. Alors namonaki basoda na nde balataka bakaske wana batie bantibale balataki bongo me namonaki basoda ebele
da basoda wana na première barrière bazalaki ebele ezala bato ebele bakufa papa Diego bandeko na biso ebele bakufa me yo kanisi ke ndeko nakenda kopema me ndeko na yo aza na première barrière nanu kutu atraverse ata deuxième barrière te atraverse ata troisième barrière te bayebisinga na babarrière oyo na kati ba barrière oyo toza omoni awa bato ebele bazali baboyaki nga kuna leka parce que malgré to bande kotambola na ba ange wana ngai na bande kotambola toujours likolo ya mabanga ya moto natuni bango me ngai nazotambola mabanga ya moto naozika na makolo ba ange wana barépondre nga babi oyo yo bandaki kosala na mokili na bino yango ozobuka yango yo tambolaki na malamu te na mokili maboko no eza na bamakila yango moni ozotraverse likolo ba mabanga oyo nayebisi bango soki okoma mabanga oyo esila na okoki kosala nini bayebisinga soki otambolaki malamu na mokili olinga okoma tant tokomi na première barrière baange wana baleki baboyinga naleka na barrière wana namoni bilongi ya bato ebele oyo na bato mosusu ya baquartier bakufa esikala me balekano na première barrière te baaka na pasi alors toyei kotraverse bango namoni baange wana basengeli ngai mpa basoda wana balakisi c'est comme si omonde tozala na mandat bayokanga mutu balakisi mandat moko boye après baange wana basoda wana balekisi biso batomboli toleki première barrière tobandisi kokenda bango ngai na bandaki kotambola toujours na mabanga ya moto tokomi na deuxième barrière baboyi lisu nga naleka basengeli ngai esu na deuxième barrière nga na traverse na leki tokomi na troisième barrière alors babarrière nyonso oyo tobandaki kotambola babandaki toujours koboya nga na traverse babarrière wana mais toyei kokoma mpe na troisième barrière baange wana basengeli nga naleki su na troisième barrière tokomi na troisième barrière tobandi kokende nga na bandaki toujours kaka kotambola na mabanga ya moto alors ntango na bandaki kotambola na mabanga ya moto bayebisi nga balobi oyo yo bandaki kosala na mokili yango ozobuka okotambola kaka na mabanga ya moto mpo nzambe tata na biso na likolo babarrière wana eza babarrière nini babarrière wana eza selon misala oyo tobandaki kosala na mokili soki otambola malamu te na mokili moto aboma na munduki akufa na munduki moto aboma na mbele akufa na mbele selon makambo oyo bandaki kosala eza na bato ebele baempoisonna baninga na bango surtout na baartiste comédien eza na bato ebele meme mpe kaka na bavie chrétien oyo bayebi ke basala nzambe apoisonne ndeko na ye kaka po atikala na église ayoki jalousie moko boye bajalousie wana bamabe wana ntango bomoni ke mutu na bino akufi tanke azalaki na kati ya mabe wana aoleka na première barrière te bo bato bandeki kotraverse koleka place wana eza bato batambolaki malamu na mokili bato basalaki mabe te na mokili mais lokola nga na bandeki kosala mabe wana nde omoni siko na moyen na traverse babarrière wana ezalaki te do bato ebele tokuta wana bokunda bandeko na bino papa na bino akufa mama bino akufa mais soki atambolaki malamu te nseke nanu atraverse na première barrière deuxième barrière troisième barrière te et puis baye kosengela nga ntango basengeli nga totraverse na bango troisième barrière tokeye siko ntango tokomandi tokende kaka te kokoma place moko toyoki baoyemba adoration naoyoka na mosika naoyoka baoyemba ngana kokende na lola donc c'est chanson moyo bandaki kobeta banzembo na biso akala malgré lelo tobunga banzembo nyonso akala ezalaka alors nebandi koyoka siko chanson ezobeta na bafanfare bayebisi nga tolingi nayesi bango nga naosika kali koma banga moto bayesi nga tolingi tokoma ntango toyei kokoma place wana namoni ezalaki place moko kitoko bato nyonso balataki pembe donc ozomonake bato mosusu baolia bafuri bato mosusu bazalaki na esengo me nga nazalaki na pasi bayebisi nga balobi yo ndenge oza bongo na mokili na biso oyo bayebisi nga na mokili na bino yo otambolaki malamu te yango moni otamboli mpe awa likolo mabanga moto oyo yo olonaki yango oyo ozobuka baye koyebisa nga balobi ndenge eza bongo il faut tozwa bayebisi tokomi place yango tozalaki bayebisi nga yo ofo ozala awa namoni bato bazalaki na esengo me nga nazalaki na mawa na bande toujours kolela après moko naoki adoration wana ebeti naye komona baange nyonso nazalaki na bango na baoyo tokutaki kuna ya basi na ya mibali batie mitu na bango na se ntango bagumbi mitu na bango na se ngai mpe natie mutu na ngai na se siko nayoki voi ebandi kolobela ngai ebandi kobenga ngai bato mingo bayebi ngai mpo na biso bato babenga ngai na nkombo mosusu na nkombo ya chimene boyo elelo nakoma na Sierra Mboyo. Très bien.
donc abandi ko benga nga andi ko yebisa nga lobi Sierra benga 3 fois abi nga nzambe tata na bino na likolo otambolaki malamu te na mokili alobi bato ebele même basala nzambe o nga na tinda bango po basalela nga nzambe bakoti makambo ebele na kati ya mokili bozobebisa vie ya bana na nzambe bozokota bato na perdition yo otambolaki malamu te na mokili tala makambo bande kosala abandi kotalisa nga bavideo ya baprofete oyo bande kopesa nga baprophétie me nga na bande komona ngo kaka bongo naye komona paster moko azalaki na kinga bo à l'époque na nde kotanga na école moko na muzengu paster moko mone paster flamme na pesi bambote nayebi te soki azalaka place wana école na nde kotanga ezalaki en face na église ya paster wana mokomosu na ote classe paster wana azoyebisa nga lobi yaya tozalaki na bacollègue na nga benga lobi nzambe aotalisa ngo ozala mosala nzambe monene okozala mwasi moko koyeba spiritualité makambo abandi kopesa nga baprophétie oyo nga na koma kovivre lelo alors nga na bandi koseka na bi merci papa ntango nakei baninga na nga bayesinga babi mboyo babengeli oyo nini nga bi paster wana lobi na nga bana séminaire fo naya abi amoni nga na mosala nzambe monene amoni na ote ya boye na boye bakama na nga bandi koseka ngai bakama na nga babi mboyo nde tozala boye awa nde totanga na ekole oyo yo nde moto obebisaka bana basi presque ebele na bi anani abi kasi yo même préfère koka yo te deda koka yo te po olata no bilo mikuse ata babengani yo okotaka boye ngo biso pe tokomaka kolata biloko oyo olataka parce yo kaka nde bakilobaki yo oza mosala nzambe na seki na nga kaka ekoleka ayekolakisa ngai so mokomosu nakenda na matete tokutana na prophétesse moko aoteka na ye makala na wenza matete na tomba wana bandi kopesa nga prophétie abina mo ayesema biso na moni mwana oza mosala nzambe monene encadre ye bondela mpo na ye ezalandelaka ye spirituellement alors naye komona bavideo wana apres nzambe ayebisi nga lobi ntango obenga Sierra otambolaki malamu te na mokili na bandi kosala effort natombola misu natala moto azobenga nga yango bato bamisu balobaka nakangi foto na nzambe nzambe aza esprit oyo emonanaka te namona lumière ya makasi nayeba te na compare lumière wana na sanza to na otala sanza boye namona sanza eza nango kaka sanza otala mai ya miso ekiti o mais lumière wana oyo nga namona nasala 3 fois reprise ya kotombola misu na fixe natala lumière wana soki mpe na nzambe yango aza couleur nini kaka lumière ya makasi namonaki étoile ya makasi mpe ezopela lokola badore ndenge tomona wana voice po ezoloba ayebisi ngo otana bezomona nga naza esprit oyo namonanaka te abi natambolaka na bino bisika nyonso bozalaka me tala yo bande kotamba bandi kotangela nga siko mabe na bande kosala na bandi kolela nayebisi nzambe na kosala esu mabe na mokili te ayebisi nga eloko esali ke nga nazongiso na mokili eza mpona bolamu oyo bande kosala yango naye koyebisa ndeko moko ozolanda nga na ngonga oyo osalelaka bato mingi bolamu na vi na yo bato bafutaka oka mabe osungaka bato mingi na vi mpo moto asunga eza pasi continue kosala bolamu kolemba kosala bolamu te bolamu oyo omonake ozosala bato baosala mabe bolamu wana ekobundela ko bitumba un jour ngai mama Sierra na okufaki malgré nazalaki na mabe na mokili mais eloko esali ke ngai nazonga na mokili eza à cause ya bolamu wana ayebandi kolakisa ngai première video na bande kosala bolamu mage mabe na mokili me na nde koyeba te nanosati kati na ngai bolingo wana ezalaki ya kosala kaka bolamu papa Diego Mama Sierra na kati ote bato ebele mpe bakota na sama ebele bakufa libela basala bolamu peut-être par jour basala bolamu ata ba 100 fois mais bazonga na mokili te mais pourquoi quand yo nzambe azongisa na mokili wana eza grâce pongo pe ngolu nayebisaka bato soki lelo nga naza na bomoi eza par la grâce de Dieu seke nzambe nde alingi nga naza na bomoi eza pene ebele balongola bazemi eza pene ebele oyo basala mabe oyo nga nasala mais abelika maladi mwa moke lokola afongola ye déjà porti akimaki ekolongola zemi ye moko afongolaki déjà porti ake mpe azongi lisusu te nayebisaka bato ezalaka grâce mpe ngolu oyo nzambe asalaki likolo na vie ya mama Sierra Mboyo alors ntango tokomi na première video ekolakisa nga naye komona video moko ntango na bande kotanga na ekole ya mishoni na Kingabo kote ya Izami na ekole ya mishoni na ba 12 heures bepo tozali tour atongo nazalaki na lipa na mai tobima tokuti koko moko boye akwei na nzela kaka juste kote ya ekole ya mishoni wana ofelina moko ezalaka mpe na ngambu ya ekole wana nayebi te ti eloso ezalaka wana nazalaki na ba 6e première ba 6e première 5e
Alors na ye komona mwana koko wana tango akuei place wana koko wana akuei place wana ba camarade nanga to bande koleka na bango aoluka lisungi amemaki ekolo moko na mokongo na ye abengi biso alobi koko bopesa ngai mai ba camarade nanga balobi mosu aza na ye na kindoki oyo kosunga motu mosusu bakoma obima na butu. Alors nga natalaki yango te lokwa motema nanga ezalaki deya motema moko ya bomawa nakendeki pa koko wana napesi ye mai ameli napesi ye lipa nazalaki nango na boudin mo alunda moto atekeli nga papa mo alunda nayebi te soki azala eso en vie. Après koko wana lie ameli mai nayebi se koko tia na memela o ekolo na oyo atuni ngai ozokende wapi nayebi se nga naokende na kulumba na Point Chaud à l'époque de nofra na Point Chaud. Ayebisi nga lobi nzambe alola akanisela yo na bolamu oyo osali ya mokolo ya lelo ata batu bakondimaka bolamu na yo te me bolamu oyo osali lelo ebanda koganga na vi na yo mokolo suka nzambe akanisela yo bolamu oyo. Nayebisi koko na mimelo kasi konaki ekotika okende wapi ayebisi nga na okende na Veni Katambi aveni moko eza na kinga babanda oteka makala boye so ozokende kwa wenza mbila. Ayebisi nga lobi na okende kuna me yo deja ero ekomi daya bana classe à tour à midi bakoma okota yo kende bakoya kobeto na ndako na baluki na okende nazokende so na baluki natali koko yango nazokama wana motema na traverse na kei. Deuxième vidéo baye kotalisa nga locataire na biso ezalaki na port na biso na 15e rue wana siko na komi deja na ba 3e secondaire 4e mbala mona moni locataire na biso wana azalaki na ba difficulté mobali na azalaki soda batindaka bango mutation azalaki na ba difficulté ofuta ndako ka ya studio siko ndako na ye wana yango nde bande ko permettre koko na biso apesa ngango no bando futa minerval. Alors mukolo mususu babengani nga na classe koko na biso lobi locataire o déjà garantie esili ye bazobengana mwana nga na classe boye po koko na nga nabengaki kaka mama azali ti lelo akomi na 94 ans ya mobala akomi na 98 ans. Alors ntango sikoyo alobi fo babima na ndako garantie esila bango banyongo bakoti yo bazobengana na classe naoki pasi wana nakokuta mama nazolela alobi yaya tosala na kote nde somona nga be papa na bino banda kenda atindela biso mbongo tala kutu baleki no bazobela baza na fièvre nazata na mbongo te nga na ke nayebisi koko na biso na bi mama wana deja pesi nga mbongo nayoki ofuta na classe nyonso wana ezalaki mpo babengana ye te nayebisi koko na bi fo pesa ngai mbongo nakende kopesa basengi biso travail manuel fo tomema mbongo boye so tomemi te bakobengana biso koko aye kopesa nga mbongo wana nakei sikoyo nasombeli mwana ya mama nazalaki na bafièvre bakisi nake na wenze na izambe à l'époque izambe ezalaki na bandoteka biloko ebele nake nasombeli ye masangu mpona na semule pende ezalaki soki osalela semule seki boya bato ya bonne vie nasombeli ye masangu nasombeli ye matembele nasombeli ye mwa fufu mwa biloko ya mike mike naye kotika ye na ndako poko na biso atuni ngai yo biloko outi na ngwa po outi classe na bi tokutani na ndeko ya mama oyo nde apesi nga na memela e napesi ye na bakisi amelisi mwana mama wana ndiso abandeli maloba abi yaya bolambo oyo osaleli nga bolambo oyo osalelaka biso nzambe alola pambolo mpe akaniselo azongiselo ebele. Donc naye komona lisusu video mosusu mwana moko esika na bandeli kofuta à l'époque na ndokanga suki po ti elo nakanga suki na maison nanga place nazalaki mokolo lupango wana na kulumba mama Marceline apesi ombote koko na ye azalaki na problème makila bauti na ye siko na hôpital bamaser bazongise makila groupe oyo ezomonana te mpo nga na groupe oppositif nayebisi mama wana nayebisi ngai yaya touti kotambola na darli fo bazongise makila mais groupe na ye ezomonana te bagroupe oyo eza te babengi na bamaser kuna balobi eza te nga nayebisi bango nabinga naza groupe oyo. Et puis à l'époque wana ku santé nanga ezalaki bien te mpo ndenge ezalaka so moto oza baperiode opesa babendo makila te me nga na bomba nazalaka na baperiode tokenda bango ntina hôpital durant tozwi transport tokomi ntina hôpital bamaser ya kingasani babendi nga makila batali batest ya sida baexamen basali mpo groupe wana banda omwana te basongisi mwana wana alamuki mama na bango ayebisi nga yaya nalingi napesa mbongo na bite mama nga mbongo opesa nga te nga nasali mpo na sauve mwana oyo nazonga ndako à l'époque nazonga ndako nakutala yaya na bisa mobali tolala kutu nalala na hôpital
na lai na hôpital wana po ere ekendeki deya tokomaka hôpital deja babutu makasi ekomi na ntango nazongi na ndako boye babetaki epa na biso bakatanga na suki babi yo mwana opende olekisi yo pende kindumbango ya yo okomi ti kolala libanda odeborde me nakenda nanga kaka kosala bolamu nakenda place mabe te mwa babolamu ezalaki ebele ya kosunga bato ya kosala baaction de grâce na baeglise malgré na bandeki kotambola na oyeba te okeke eglise babi fo osala basopa bachaise basopa bachefo mpo baoto batelemisa eglise na obimisa mbongo nake na pesa l'époque bwana nosambela epai ya mama Rosa Les na 15e mairie na église na ezalaki na ezala na 15e mairie ko la man caché na bandeki kosala toujours ba offrande wana na bandeki kosala yango et alors tant na bandeki kosala yango mingi na bandeki kosala yango te kaka mpona sala mais na bandeki kati na nge bandeki kotindanga kaka na sala bolamu nde siko bandi kotalisanga bavideo baesinga bavideo eza ebele mais loko esali ke tozongiso na mokili eza mpona bavideo oyo nayebisi nzambe papa lokola ozongisinga na mokili nakoza sali ve nakobanda obokola baorphelin nakobokola baveve yango monaka bato mingi bakomprendaka te mama serambo asala wapi abokolaka baorphelin aza na orphelina bana wana batangaka bana wana bazalaka na bonne santé na ginkole na veni makanisi donc eza ve oyo nasalaki na nzambe namonaki lokola bolamu nde ezongisaki nga na bi lokola nazongi na mokili fo nasala bolamu alors tozokende koshite sikoyo na badon oyo nakoma kosalela oyo nazwa yango ndenge nini apres nzambe ayebisi nga lobi nazongisi yo na mokili mpo kende kosalela ngai baofrande oyo bandeki kosala bave oyo bandeki kosala mpona misala na ngai nzambe na bandeki komona yango alors lokola ngai na bandeki komona yango ngai nzambe nazotia badon kati na yo badon oyo bato ebele baosala nango te natuni nzambe badon nini oyo bato baosala nango te ayebisi nga natie don ya guérison kati na yo natie don ya prophétie mpe natie don ya médium don ya prophétie nayebi ke eza komona don ya guérison nayebi ke so obondeli mpona moto obika alors don ya médium na bandeki koyeba te médium elingi koloba nini médium eza nini ayebisi nga lobi médium elingi koloba abi don oyo natie kati na yo bato bakobundisa bato bakofinga yo parce que eza na bato ebele te baza na don oyo oza nango médium elingi koloba soki mutu oyo akufa soki mutu wana atambolaki na kobanga ngai nzambe yo napesi yo grâce oza na capacité ya komona baesprit wana okosola na baesprit wana alors ntango ayebisi nga bongo mbala liboso ezalaki mpenza facile te mpona komesana na mambo ya médium ntango na ye nango na bandi kopesa témoignage nanga bato basala nzambe bazofinga bible etekisi kosola na bato bakufa boye na boye me ezalaki na baverse oyo nzambe apesaki nga alors ntango nazobondelaka nzambe ekotalisanga mokomso alobi yesu ntango atikalaki na mikolo misato tomonaki eli eli na moïse bayekopesa ye bamessage katika na mikolo misato azokufa ezalaki bato osi bakufa donc nde esika don ya médium mama serambo ya bandengo alors don ya médium ede mabota ya bato ebele même na Congo awa tokende su na deuxième témoignage eza na bafamille mosusu omona même sokoti na bémission omona esika nakendaka na bafamille nake kopesa message nayebisi nzambe pesi na okota yo moto otindinga tokende kopesa bamessage epa bacolonel topesa bamessage bisika ebele etombaka exact même mama na biso Yvonne oyo akufaka chauffeur abomaki ye mama na biso Yvonne abimelaka mama serambo oyo mama Yvonne ntongo abimeli mama serambo oyo aye kolakisa mama sera kende kutana camarade nanga moko tobando kenda ye Dubai conteneur ezeki pa na ye camarade nanga nazaka na limité kende bokende kobimisa bo dévoiler ke babominga place tel donc nakenda osala kutu ntango oke général moko ya mboko totanga kombo te ntango tokenda camarade mama Yvonne wana la police ayebisinga général wana ayebisinga bi oyebike mambo oloba oyo so eza lokute na okanga bi problème te mais tokenda ko biloko mama Yvonne ebima apres bisika bakundaka ye na lupango wana eyaki komonana donc médium nasali yango na bato ebele même ndeko na biso journaliste Kamo Lopez molimo ne pema na kimia naza médium oyo nakende mpa Kamo Lopez
maman prophétesse moko à l'époque ayaka kuna fallait ba pesi mbongo bata gouvernement ba pesa ka soki ba pesi so ba kundi kamo la pesa na mbongo wana akobanda ko sala gouvernement ya mwasi ya chef de l'état na biso ya kala mbongo wana mais tant on a koma iko na pesi bango message na lakisi mama ya bakamo la pesa na ba oncle na ye ke biloko na ye eza pesa tele mutuka na ye bo mona ngote simbisaki mutu tele azwaki monta boye mutu wana pa bomé mutuka boye ki ozongisa donc mambo zaki mwe bele ndeko na ekotesa mwana bibo fongola saki tele ezana eloko boye liwana ya lobi muto bino bo kanisa bomi eza yete mutabomi eza mutu tele alors on a kenda kune pa bande kwa soka mo lopesi mama na bango na pesi bango bambote bayambanga très bien na eba bakabela nga bapesa nga kutu pesa super mama na pesa nga na $100 nga kuna boy na bi mama ngai na eko pesa yo message yo za nesika poza na passe na kundi mwana otabi ya te makambo yo lobi epesa ba question oui mambo yo lobi eza ya solo pe obimisi ba biloko ezaki awa tango potango azaki malade alongaki ndaku ne bisika ndo futela yake pa na bango abi basaki yona ko biso zaki do fongola ngote me yo lobi to fongola eza na mbongo place tel yani loko we place tel na loko we place tel pe to moni yango donc mambo yo lobi eza ya solo to ndimi yango to accepter yango po to koma ki pe na boule to zo mbongo nyonso ba pesi po bakunda e to pesa ma prophétesse wana ndenga lobeke mbongo wana eza mabe soki bakundi kamo la pesa nango akokende kosela na mbongo wana boye na boye alors medium na saleli yango na ba famille ebele bandeko na biso Naomi ki pula o akufaki na mai na nini na kenda tie pa papa na bango na mwanda za soda madame mwasi papa na bango yambanga très bien mage ba mama sera ba kokanga est-ce que eloko esala nga pasi kongolandi ma grâce ya moninga te même ba pasteur oyo na ba prophétesse o bande ko sala nga be mission ke mesdames ezaki ndoki mesdames eza mabe mais esala nga bo pora nga sala nga sengo kaka bango lelo bakoma koya na be mission so mutakufi bango pe bakoma sa be mission ke mutu tela bimeli mais bango kaka liboso to nga na bande be mission ba bande ko telemela grâce wana bazo sa be mission bazo finga nga batebele na monde ya voilà Mama Sierra on signale déjà toujours autres cités na biso mama osoyeze belé na yebi kieza la première fois mais dernière fois té obili comme médium to koti vraiment na terrain oyo batebele ba ozela na tourner ba question par rapport ya liwa ya ndeko na biso da kumuda na yebi té moza opesa biso ta moi 15 minutes par rapport au aussi sa sujet oyo lelo da kumuda kufi da kumuda oyo azaki musicien da kumuda oyo akote ba loge da kumuda oyo asaki mama belé oyo témoigner ki on va kufa abongi motema se convertir abisi ba vérité que passer na biso mai kalambai azana bakisi kofi mutu a pesa ye bakisi mais lelo da kumuda kufi tomoni mai kalambai a lobby avec colère a lobby avec précision kenda zawana atiko kutanga da kumuda atiko sona da kumuda te attaque médium espoir da kumuda est-ce que lobby lote loko papa Diego ndeko na biso pasteur mai kalambai to basala nzambe et puis to banga nzambe to banga batu na mokili te omoni tango biso to yaka eza basala nzambe belé bakoma ba pasteur mais babeta ba histoire vina bango te eza na basala nzambe belé bazala bato a loge ndenge papa na biso da kumuda sala témoignage na e monde ténèbres sepela nango te ngana sepela basala nzambe oyo surtout ba témoignage na bango oyo ba témoignage to pesa ka édifier bana nzambe eza na mutu muso na ba homme marié atali ke ma sera lobina tika ngo eza mabe atali ke kolonga baze ma sera lobi ke eza mabe ozolanda atiki yango et puis nzambe asali engolu nzambe asali engolu abikisi ye kaka na témoignage alandi parce que mai kalamba yoza musala nzambe mais pourquoi yo koki koloba ke banda kala wana tango basala papa da kumuna zaki en vie les qualités pour ça l'émission ça la droit de réponse et puis pasteur mai kalamba aza conscient que mambo azolobeza bongote aza conscient que bakuta na pasteur da kumuda et puis akutana na basala na ba musicien ya mo debenga bango ba musicien mo kipo ba yemba ba musicien chrétien te akutana pe na ba musicien ba artiste na biso ebele si awana zo contredit pasteur mai kalamba contredit yete na ba vérité papa na biso da kumuda molimo ne pe manaki mais na pesi mes condoléances na toute la famille na sala ke mission moko te koleka na bina za makambe belé papa na biso da kumuda so na mama sera mbona koki koloba ngo te na télévision na ko sepela famille na ye baya koluka ngai na pesa bango message pe papa da kumuda akufi te ke pora ezaki santé déranger ki malade ezalaki
nzambe asali ke azwa mosali na ye elelo so mosali na akufi te banda koloba ebele ebele te po biso toyaki mabele tozonga mabele me mama Sera Mboyo mpe akufa te bande kosala bolamu na mokili totika mabe tosala bolamu mingi ekobundela biso bitumba makasi parce que papa de biso Dakumuda andimaki kodévoiler basekret bele ya monde ya ténèbre eza facile te alors basala nzambe mpe bato bozalaka bolandaka batémoignage na biso il faut bobondelaka mpo na biso posata kondima te ke yo ye na télévision bandi kodévoiler basekret na ye papa Dakumuda nyonso alobaki si paster Mike Kalamba alobaki eza solo eza lokuta te même bamusicien chrétien na biso ebele oyo bakutanaka naoloba vérité naza na TV naoloba mbo paster Mike Kalamba akutana papa na biso Dakumuda akutana pena ka papa na biso Dakumuda akutana pena bamusicien ebele alors towanganaka te boza binemi te ekoza beaucoup te place mo esenganaki bopesa na mbote bosolola sikoyo yo olekana te mpo owangana mpo anike nga na solola na ye te jamais namona na ye te estce soki akutana na ye nga alobaki archifo papa na biso Dakumuda azalaki liboma te mpo aloba makambo oyo alobaki wana mais sikoyo basala nzambe ebele boyeba kobondela na nzambe mpe bosengaka mawa na nzambe likolo ya bacor ame esprit na bino bo ebele tomona basala nzambe eza baeglise ebele bato baosambela mais lelo so mopaster na bino titulaire akufi boyebake ye oke kovivre na lola te tomoni ndeko na biso Gigi ndeko na biso Gigi bio abongoli motema tomoni bandeko na biso mosusu baosala bemisio baofinga ye oke biso fo tosambela tokumisa nzambe ndeko na biso Gigi abongoli motema donc basala nzambe toyeba kosalaka te ka mpo moto akufi po ebembe elobaka te non mama Sera Mboyo nzambe asali ye ngolu nasepeli nango te nga mpo na nga namoni mabe na arti paster Mike Kalamba asali nga na sepeli nango te toyaki na moki tozonga na mabele toyaki na mabele tozonga na mabele alors tozala te banda kala azalaki wapi po répondre asala droit de réponse ya makambo mpona biso Dakumuda alobaki eza émission ya kala émission osi eleki lelo moto akufi po olingo yo répondre parce que un player mosusu soki paster Dakumuda azalaki alingaka azonga apesa ya droit de réponse siko nga soki ezalaki paster Mike Kalamba ezala bongo eza bongo te nazonga te mpona asala droit de réponse nakozonga na ngai te po moto esi akufi nakozonga bango mo balobaki moto so akufi esi akei mais ntango tokufaka molimo na biso ekenda kovivre selon misala oyo tebandaki kosala na mokili ntango yo totambola na kombo nzambe ma otamba malamu te na mokili yebake soki lelo okufi okende kopema mpe na kimia te ozolanda. Donc c'est un peu ça on a voilà, c'est un peu ça, mesdames et messieurs, fidèles internautes, wana les propos tennis en rasque notaire ou azapi modium ou azana kamaro loba par rapport ya Dakumuda wa tindelier. Est-ce que makamona ko flasher sur mokete abisi ko makamuni par rapport ya liwana ye na bitu to tama grâce wa. Papa Diego, to zengela ngole misamba la sima. To ko émission to kolobela bo botinda ba question papa Diego, botinda pa mama Sera Mboyo. To kolobela ndenge nini mama Sera Mboyo akenda kopesa ba message esika bato bakufa ba famille nesa kenda bo mona pe ba video mususu oto kenya na baba Kongo olongo penda kimbolongo kishato ketiki ba Kongo kopesa message ya mutakufi to kopesa ba mitoro tasa bino ndenge nini babomanga mutu na spirituel to banda koleba no mambebele spirituellement les missions embalasima to ko expliquer vraiment spiritualité na bi ke papa Diego ko ba question na bino. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, comprenez que cette émission peut va dans plein air pour les à la fois bien numéro maman Sera et Zawana sur besoin la question soit propos naïf peut-être et ces possibilités ou soit pour ça il y a pour contacter par rapport à maladie naïo par rapport à la prière numéro les affichés wana n'habiter message à fin naïo ou des émissions tourne suka ndeko moko azolanda nga na ngonga oyo osalela batu bolamu mingi batu bafuta ko mabe ko lemba te continuer ko sala bolamu numéro ya maman Sera Mboyo eza affiché wana ozanga ba problème nyonso ezotungisa yo otamboli pe mingi ozwi solution te yo o babwakelo ba maladie ebele yo o makambo esimbaka te batobola basete na maboko na yo atozwi mbongo osalaka na mbongo eloko te atoza na projet moko olingo osala obundisamaka mingi mpo na vie na yo ere moko koma kosepose bakestion nzambe azokanga to nzambe azokanga te pourkui nzambe atiki nga nalingi nayebisa oke nzambe atiki yo te yaka tokobondela okozwa solution ya makambo nyonso ezotungisa yo oyo ozolandanga oza na Europe oza na Amérique molotaka bandoto kaka bisika oyo ebanda kofanda olotaka bandoto esolongo esika wana okenda déjà Europe oza na Amérique partout dans le monde mais olotaka bandoto bisika moko banda kofanda
bapesaki yo baprophétie année 2024 année ya réussite année ya prospérité lelo année eleki makambo ezosimba te na vie na yo balobaki okobala libala ezoya te okovoyage makambo ezosimba te numéro mama Serambo eza affiché nalobi baproblème nyonso oyo ezotungisa yo eza spirituellement physiquement benga numéro nango eza affiché tokobondela nzambe oyo azongisa mama Serambo na bomoi akopesa badirective okomona makambo nzambe akosala na vie na yo mpe okozwa solution mpona baproblème na yo. Merci beaucoup, Maman Serambo. Merci. La prochaine émission, nous reserons vraiment temps moulay. On a juste pour éclaircir ce par rapport à propos de Mike Alamba et passer à Nabiso Wapi. Azapé ma fidèle nae Wapi Ming côté lié Ming va condamner. Toujours par éclaircissement nae. Merci Namoza derrière la caméra. Merci à nous sur le Talibiso. Tout le monde koya. Ciao. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.